Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, Kinshasa, Europe, Asie, Amérique, Océanie, Tika ete nzamba lola akanisela bino. En ces moments de confinement, c'est comme si mukiliza na pause. Na epekisi biso te ko adorer nzambe na biso. En ce moment, nous en posa ya nzambe. Vraiment tous autres désirer makasi. Yangwana tolingi to yembela ye. Kote longo na ngai. Tata na lola tomona yo. Tozali awa posa na yo. Tata na lola tomona yo. Sopela biso kuya na yo. Tozali awa posa na yo. Tata na lola tomona yo. Sopela biso kuya na yo. Tika ete Zambe nanga bukunzi na yo eya ose. Tata na lola tomona yo. Sopela biso nguya na yo. Tu nous as dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Là où il y a Jésus, il y a l'absence du diable. Parce que le diable ne supporte pas la présence du Christ. Yango tozo senga yo nzambe oya na bavi na biso. Parce que yo soko yo na bavi na biso coronavirus eko simba biso te. Yo soko yo na bavi na biso Seigneur eloko moko te ya mabe ko komela biso à moins que yo permette. Qui dit une chose arrive sans que l'Éternel l'ordonne. Alléluia. Oh, tika yete Zambe nanga bukunzi na yo eya ose. Tata na lola tomona yo. Sopela biso nguya na yo. Voilà pourquoi nous ramenons tout esprit à l'obéissance du Christ. Nyonso etosa yo, nyonso efukamela yo. Mingongo etatu ete Yesu aza Nzambe. Tanda loboko no ya nguya, milimo nyonso etosa yo. Tanda loboko na yo ya nguya, milimo nyonso etosa yo. Tanda loboko na yo ya nguya, bandoki nyonso batosa yo. Tanda loboko na yo ya nguya, maladi nyonso etosa yo. Tika ete Zambe nanga bokonzi na yo eya ose. Tata na lola tomona yo. Sopela biso nguya na yo. Tika ete Zambe nanga bukunzi na yo eya ose. Tata na lola tomona yo. Sopela biso nguya na yo. Bokonzi na yo na bandako na biso. Bokonzi na yo na mabota na biso. Bokonzi na yo na mboka Congo.
bokonzi na yo partout dans le monde. Voilà, éternel Dieu, le grande puissance, baza anéanti na ba maladie oyo. Seigneur, kisi ezate, solution ezate, ekimelo solo ezayo. Yondo zana maloba suka, ipani to kende nzambe soke pa na yo te nzamba lo. Tata na lola tomona yo na ba vie na biso. Éloigner maladie o musika na biso. Éloigner yango musika mabota na biso. Éloigner yango musika matonga na biso. Alléluia. Tika ete Zambe nanga bokonzi na yo eya ose tata na lola tomona yo sopela biso kuya na yo. Ma prière est que Nzamba pesa yo kimia. Ma prière est que Nzamba kota na ndako na yo et qui a apporté kimia mokile pesa kate. Abi, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Kimia Nzambele ki kimia mokile nyonso. Wana ezaki lo sambo na ngai.